Ezui la monte religieuse. Mbote bonjour na bino batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui zali bongo branche moko to tchana chaîne Libération Océan du Congo et pai auto zaka bongo ba Kongomani et pai auto beta kambela to panzaka to sasaka to belaka moto ya papa lemoloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ye kolo Congo et pai oyo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pai auto analysaka ensemble et pai auto longolaka peuple congolais na bolema et pai auto tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pai auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai auto akabongo basinzili ko betaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema to lata molato moetumba et pai auto telema fermé fidèle okola bakuke pona kozela lisekwa ya République démocratique du Congo et pai auto mokundolaka maloba yango ko la biso le laboureur oyo aloba la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse ezui comme la yonga konzi na Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mavé na molonga na Mireille Mavé pe libota mobimba ezui et comme la bongo Didier Le Vendée mananga coulé hein Didier Le Vendée ezui et comme la yo penza mwana mère de Brino na Autriche Lick Makanaki eratakate les trucs na Autriche Tomoni bongo Guy Laroche Tamutunga petit frère Zola ezui comme la bongo les number one océan de la presse congolaise, Juka Oma na France, ezui et comme la maman Célestine et comme la papa Michael, moto ya océan de la presse congolaise, yenda simbara yenda pour la pousse océan bon la ndenge zo kedebo. Merci la papa Alfred na maman Clarisse la mboka elle passe la ino ya c'est ante live. Ezui et comme la bongo la chabienne na plus 49 na Aken, hein maman sociale maman ya balabitike qui la medje de talotake tumba kane konto bokila lo connaît femme to la plus 49 ezui comme la maman ya moto mojali moto mozima mite maman Jawa assalamu alaikum ezui comme la maman missionnaire na plus 32 Anita Babe il faut kuyo moto na mboka ya maman missionnaire et comme la bongo ba koko ya Lumumba hein na plus 32 la mboka ba maman missionnaire ezui matabongo na Suisse c'est pas ya maman na jolie ezui comme la maman Samuel mabolongo toujours ezui Big Daniel Ngenda ezui petit frère Zola ezui Apollinaire ya Lemba ya Tongo grand frère propre ezui et comme la bino banso boko benga biso na Tunisie na Kenya bobengi biso na Zambie bana South Africa na mboka ya Guy Lompinga père double na Lompinga Guy merveille équipe de 7 na mama passa ezui partout dans le monde bon s'abonner massivement bon partager l'émission bon liker hein bon télé yango du début jusqu'à la fin ndenge mon la mère de Bruno Salaka l'Autriche bon partager l'émission Big Daniel Ngenda bon partager yango Charlie Chobo yako na libote ya papa Toussaint poète papa Toussaint molonga na mama Elo na France ou tu bon ko kufela papa Leki si je me trompe pas vraiment yako papa Toussaint on est ensemble là yo vraiment biso pe tozaki ba makambo ebele mais vaut mieux to sunga na pamba te ba wana bali équipe vraiment ya soutien ya Océan du Congo pour Océan de la presse congolaise papa Toussaint yako molonga ni ya mama Elo na France vraiment merci encore une fois la bino nyonso o bozo benga bozo ko tuna to kotika kolobate likambo ya les messagers Alain Jérôme Muyumba yewana azabongo komo lukana likolo ya mbela oyo akobeta ya bozongisi Congo bufuluki ya Congo pe koluka lipanda pe kozongisa Christe na kati ya mitema ya bato po ete Congo ezo bosomi na yango kasi pasi pe mara na makambo tozolo baso bozo kate papa le bolojwa tala tumbala yango Talatina toko ebiso les 10 toko la massivement Talatina toko ebiso que toko ya kotombola po ete yozo un article 64 papa le bolojwa bino pe bato bozo la poto bon sola na ye bon pese ba mayele pe makanisi pe boyokana mais akoma mo la bitinda la bibliothèque kasi bon sola po ete ba oyo pe ba kozela na Kinshasa po ete toyokana Bruno Mimbenga zali les grands résistants toali bongo na leçon de Lumumba tozali bongo na fondation Océan du Congo tozali bongo na bato bayiki o Seigneur to sola po ete tolongola mboka la biso na bombo kabuya cha video na yosu na leki nuna mukongo me bozo ya makolo bopona nini Tokimi epaka epaka nini bokimi oyo ba mimbondo wana bazoke bomaka bato babomi bato boni kuna 8 babomi 8 yo tangi bango babomi nani na nani babomi noko na biso mo bueno dadi na nanyo chef de nanyo mawagen
Mawageni aza nani? Kapita? Nde chef groupement. Na nyona mwana na ye na bakoko ne mibale. Na mwana ne na bakoko ne mibale. Na yaya mo bosusu azaka ana siacha msiko akendaka kuna. Akenda na leki na ye bazu babomie kombo ne nata. Na leki ne bazu babomie. Leki ne kutakwati moto kwa sikoyo. Akotisi moto nini? Akati moto. Akauti okataka sikoyo. Ava biso tokoma wana. Bamsusu kutu bodon moete no kuna kutu bazu bapanzie koto nyonso. Leki ya natana na lo bana mtamnene bakoto tu. Koto nyonso bakoto bakati bamsu bakati bango bambeli donc bamsu babi mana bango mbaka na kalatia bokuta na bango na nzela. Bokuta na bango na nzela. Sikoyo bazaki na manduki. Bazana de armes ya basoda 4 armes ya basoda. Oya basoda lokola oyo. Ndeti oyo. Ndeti oyo. Oyo pena yango oyo. Oyo bazana ngo 4. Bazaki ebele. Noko na biso baza su 15 boy. Noko na biso noko Jean. Azalaka na camarade na mo boy pese siko masa yoso mundu ki opesa nga ya yoana. Oyo ya pese eza ya mabe oyo azu eza ya bien. Akuta na bango na fara boy. Ndeti wana ndaku ne ya bata ana sima ndaku bisi bakuta na bakomi na ndaku ne balobi ndaku ya vene so Jean asolola meme pesa so ba makaya to melaka. Ale batiki ndaku ne bakiti. Siko basoda bazaka place wana te. Basoda bazala na ferme bakebenga bango kuna na ferme da c'est trop tard bango da babimi basali massacre wana. Biso to bansu to lali na bisobe. OK. Place basoda bazali na place wana eza kilometre boni. Akozata ba 2 km 3. Ba 20. Papa lobi? Ba 20 km. 20 km. Place basoda bazali na place basali massacre 20 km. Mais basoda quand même bakomaki wana. Basoda bakomaki. Bona ba 4 bakota ba 4 na nti basoda bakebenga intervention basoda na. Taka ne mutalo 20 km ata makolo tia so basoda ba ya na retard. Do eloko zanga ki basoda zaki moyen de transport. Moyen de transport. Eza pété. Siège na bango mboka ni. Linyo makengu wana. Makengo ngo na mboka na bino eza musika? Musika ufoka tamayo kati susu ebali. Makengo ngo eza na Bolandi wana mwana ya moke botala soki bozanga mawa bakambia ye kolo Kongo. Bato bosoluka Kongo beba. Bomoni bino moko mwana ya moke amemile kile na mokongo. Boyoki azolo banini. Akimi mboka na yo na ajo yo ebaka kokima. Ata mabango wa Mobutu ndenge bolobaka bino ba ajo memaka le kilo na mokongo na baboni mama babomi tata mwana ko awa na Kinshasa. Eza la Kinshasa. Siko bana oyo bakokima tata te mama te ngwele te boyebisa ngai via bana ekomi wapi mitelenga te. Me bakambi bali silence radio. Bakoboma. Bana mikeba bakomi ko kotuna ka bako mituna. Yo bakotuna mwana mituna ya boye. Mukoni. Yo bakotuna mwana mituna ya mukoni. Mwana akosepela, akotanga na mpoto, akosepela, akobota bana mikile bapaya, akosepela. Mais biso bana tela souffrance ngwana memi ndeko na mokongo. Yo wala bakokimaka makolongulu, lolengi ya bana yebanite, mwana le ngwele te. Awa la ville professeur Kinshasa. Na Mekao. Bandoki yango kabuya kombola baba nani? Ba boma. Ba mombonda. Mombonde pelesaka nde moto. Mombondo awuti wapi yako kata biso to yebiso ko pelisi moto la pitolo ozi mombondo chepo moto engala siko mombonda akoti akoboma moto bako kata basoda bala bato bako kima wana mokonza Kongo akoloba ngote wala lokwa toko pomola babalobi ya boluka bango poto ko loba bosolo moto tsa ba image nkake uti ko beta tela lufuto te bomi bato mitano nkake bakoma kotindela bato nkake betaka oya biso la Kongo kotindela bato oki ba moto motela lokula tumbaka mo tumba na ye akosala kama mosala kiminzala te kuna na frontière ya biso na Angola pala kolukaka mbongo lolenge nyabika tala nkake bomi bato wala balalaki moyeto chela bino réalité siko makambo ya boye bon pesa biso misolo po ete tobima tobundele kolo bino boboyi na este moyeto lo bate assassinat bakati mitu na Congo central batumbi village mobimba moyeto tila bino ete bato balalaki mpongi balamuki losilo ya bato
Bon, on mboka lolenge ni toloba teto kanga be minoko. Biso tolobi pour l'amour à Congo to kanga minoko te. Lolenge nzamba lobaki pour la bolingo Israël, je mettrai point. Biso be pour l'amour à Congo. Bon, silisa biso kasi toko pomola tokoloba. Yango tuna la kapongi ya bolema. Conflit ekeyaka. Totamboli na Adolphe Muzitu. Akei papa bato. Alingi kokufa. Ambiska de basoda. Bakanga. Tokita. Bomata. Bokata babele. Bosala bo. Ata kopebo inakamoto. Mokonzili liso asa kei kuna. Yango ya pe boso selaka ya utala mikila bapa ya pa kende lisuko ebo ya sole kala mekao. Kaka yende mutazala droit que le kotala kala kwa sa botabandundu. Bamboso boza botabandundu te. Batabandundu bwale belete. Bobo kenyela no kotala likambo yo. E bongo bakonzi bozali te bokelela ko mituka. Likamba Kongo be pilo kwa singelo. Likamba Kongo be pilo kwa likamoko boye. Bako kata, bako bomba. Nani azoboma ba police, nani azoboma ba soldat, nani azosisa bato. C'est que toi tu as bakonzi misapi. Bon tu as besoin de vidéo à Pierrot. Pierrot on a lobby soni. Ici, je voudrais parler à Félix comme un grand frère. Moukoulumpa. On dit que je suis contre lui. On dit que c'est mon frère Kassayen. Ici, je veux parler à mon frère. Je me rends compte d'une chose. Autant tu n'étais pas préparé pour le pouvoir. Tu es tombé comme un cheveu dans la soupe. Autant tu as du mal à voir ta fin. Autant tu n'es pas préparé pour ta sortie. Les carottes sont cuites. Ne suis pas ces choses-là. Les spectacles que ces gens sont en train de faire au stade là. Ils ont fait ça avec Mobutu, grand frère. Ils ont fait ça avec Kabila, grand frère. Et vous croyez, parce que vous avez pillé les caisses de l'État en sortant 15 millions de dollars et en donnant à tous ces fanatisés là, vous croyez que ces gens sont avec vous et que vous aurez un autre mandat avec ça. Vous vous trompez. Commencez à préparer votre départ maintenant. Si vous ne préparez pas le départ maintenant, ce départ là risque de vous être catastrophique. Ce départ là risque de vous être tragique. Grand frère, c'est le petit frère qui parle. Kulonji bantu ba bantu abatu badi bakwanga tabayana ndo kulugu kita bakushia nkunto ko bahinga na humbelu banwa maluvu bantu badineba bivi bebe bakacha kacha. Vous pensez vous Félix Tshisekedi que puisque le stade a été rempli, Bahati Lukwebo est avec vous de sang de cœur? Vous pensez vous Félix Tshisekedi puisqu'ils sont venus faire le spectacle au stade des Martyrs, Vital Kamerhe est avec vous de bon cœur? Vous pensez vous Félix Tshisekedi puisque ils ont rempli le stade, Mbosso est avec vous? Vous pensez vous Félix Tshisekedi Jean-Pierre Bemba est avec vous? Il a même nié son propre père qui est avec Kabila. Il est allé faire la guerre, tuant ses propres frères ici dans l'Équateur. Jean-Pierre Bemba accusé d'avoir mangé les humains. Et vous pensez, puisqu'ils sont au stade, ils sont avec vous? Réveillez-vous un peu, cher aîné. Vous pensez, puisqu'ils ont rempli les stades, qu'ils sont avec vous? Ils ont fait ça avec Mobutu. Jusqu'au 15, au 16, ils étaient là pour dire à Mobutu, non, maréchal. Mobutu a fui. Ils ont fui et ils ont saisi la première occasion pour entrer dans les bateaux de Kabila. Maintenant, ils ont abandonné Kabila. Les Steven Bikaï qui font des bruits, les Lambert Mende, les Lumanu qui sont avec vous. Qu'est-ce que vous allez leur redonner? J'ai vu les Charles Okoto au stade là-bas. Les Kabila ont tout donné à Charles Okoto, PAD de la MIBA, ambassadeur à gauche et à droite. Vous pensez qu'il vous sera plus fidèle qu'au Kabila? Batouba Lingi Ozababiso, Fungola Miso, Félix Tshisekedi Fungola Miso. La fin est là. Montez, descendez. Votre frère, grand frère, ne suis pas les sirènes de ces voyous qui sont là. Grand frère, ne te laisse pas séduire par ces charlatans qui sont là. Ils vont vous enterrer. Ils vont vous abandonner au cimetière. Ils vont revenir. Ne suis pas ces charlatans, grand frère. L'avenir est sombre. Vous étiez en Belgique là-bas. Vous n'avez même pas imaginé que vous aurez ce que vous avez aujourd'hui. Oyo sozu ekoki 5 ans, okokufela nini, okolandela nini, okokendela nini, okoki te, 5 ans ekoki, 5 ans ekoki, okoki na yo te. Mais yo moko gagné, famille na yo gagné, okomi bomel nzoto likambo, okoboma nzoto likambo nini, okolanda batato yo, bamiyibi yo batondi, bamiyibi yo batondi si stade, na bambongo bayibaki, yo kanisi bolingo yango wana, commence à préparer le départ. Ndekolanga Pierrot pe wana, abeti mbela. Tokolo baka kaka. Ndeko to benga mutaliboma la komi mutaliboma pour la kele ko ibate na komi mutaliboma pour Congo rendre biso ba malheureux na komi mutaliboma la ko Thomas Sankara ba ke senga to za ba fundi hier pour to sauver mboka bato la mayele nde bobomi Congo bato la mayele na ba veste bino mibi na ba cravate bino ba ko kota na ba parlement na sénat na ba bureau ba député ba honorable ba benga bino ba déshonorable. Vous êtes pas déshonorable. Bon, on mérite fierté parce que pays est au koufa.
moto pe mawe ezalaka te mboka nini deuil national ezalaka te mboka nini bato losilo pe bakonzi bavandi nie bazo préparer nde bamarche bako préparaka nde bameeting bako préparaka nde popularité kasi bato bakopesa bino maboko bango na bakokufa te bango na bakokufa te eyali mpe na bandudusu te yango na ekomi ya na mikao yango na maluku be motuka awa botiki ngasa na suko okomi na ozwi motuka maluku 5000 to 10000 okomi na maluku kasi yango na te bana bango na batémoigné te nyonso be bako balokuta natiela bino sodo bakati ya mutu natiela bino bandeko nde bakotambola mitakala basufeti ba bakimi na bamashete kongola asimba mashete wapi kongola asimba mashete te kongola yebi kimia tata bo moko mama bo moko mokonzi moko ekolo moko tolia monteke na kimia kongola akomi na problème na ekolo yaye moko mais bakonzi pibe kodenosaka Kagame nous a fait ceci les rebelles c'est M23 les rebelles c'est les Congolais vous êtes des rebelles. Ce n'est pas les Kagame, parce que Kagame, ce que c'est Kagame, il y a vraiment M23. Parce que les étrangers, mais ils sont Congolais, tout le monde. Nous avons tout un recrutement, bon, ça qui est bas soldat, ils sont wapi bango. Pesa biso mando ki to bare bango lotili kekei kabuya. Kuya kumba biso bebo poto kompe la souka. Peuple congolais. Tango na bela équipe pour la terre. Nazo bela mana na ngala kunya dolanga. Nazo bela mokonzi l'Angleterre. Nazo bela Achille Mave le grand professeur. Achille Ntela. Bande kolangai bosunga biso. Vous avez le droit de soutenir Bisso Baoui. Bon, qu'on regrette Bisso un jour. Pétang Moussousou. Et qu'on s'en a passé, qu'on a le Afdel Baboy Bole la Kabila. Et Baboy Bole la Mobutu. Babi, on te commande à l'élève Mobutu te bomber. Mais na yeba keloko la sopa para psasa la bomo ya ko témoigner on ga lela Mobutu. To lela penzanga kimana ke na mbanda ka la kiba AFDL. Pona sala tetitesse moko on sakala te. Na lela Mobutu pe na kima. Soki jolina ko se souvenir ne loko na zeka bar. Nga ba M23 ba bande ko ya ko lukanga soki ba biloko ngo abinyo bato Kabila la mikuso bakotaka. Kezoa na pesi ombote la mama na ngai kombe. Soki jolina ko comprendre loko ba ki ah osiende yeyo. Na ba directeur Didier. Ngai ba mikuso ba bande ko landa nga la zeka bar. Tina kimi na kimbandaka. Kola ninga zaka tetie. Yango na zolo ba le bolo joa. Toko yango massivement papa. Tango zo ya discours mususu te. Ezali tango ko la conférence de presse. Peuple à telema. Éveille à conscience. Tobi malaba mégaphone. Tobanda ko sensibiliser peuple. Ce n'est plus le temps. La peur doit quitter nos esprits le Bruno Mimbenga. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Tokufa Ponekolo. Babo Mabiso, une fois pour toutes. Yaboyetel aussi le Yabatou. Qui est derrière ce massacre? Zosala Masiko na Maluku. Nanya Zali derrière massacre et conflit Keyaka. Nanya Zali derrière massacre, on va saboter le Congo central. Nanya Zali derrière massacre, on va zoba Mabatou. Nabasankus. Nani Azali Kosala massacre. Oh, ils ont les Kassiko na Masisi. Nassid qui vous mit tout qui kotate. Qui est derrière tout ça? Nyoso Bolobika Kagame. Ce n'est pas vous les Congolais, ce n'est pas vous les autorités congolais, ce n'est pas vous les Congolais, mais vous êtes derrière Biloko pour déstabiliser le peuple. Ce qui est là qui est Rwandais, mais aussi au Bundi, c'est bon. Merci le Colotili qui a l'ité, Bissopetokei, Nzamba Pambola Bino, Tokuta la Soki Nzambe Alingi. Bye.